natambolaka mingi na makolo, natambolaka mingi bazotindikangana bangomba, ezala na mbula na kondima kusalela Nzambe, ezala moyo eza makasi na kondima, ezala na liete na salela Nzambe. Metamu suyo mwa ba kondisio eza malamu. Pona nini ozosala fier na kusalela Nzambe? Pona nini ozosala fier? Ngai Nzambe nazana kondima, oza na makolo, me makolo na yo po etambola eya na eglise. Ifo batu bayaka kosala apostola po oya na eglise. Na kati ya eglise tango ye oye lokola patron moko boye, o Nzambe azalaka na ba patron te. Patron esakaka ye. Bakoyebisa obeta maboko, yo soko kobeta maboko te. Me adifwanga na zo raisonner na kubeta maboko natango oyo. Yango moni nandimela kosalela Nzambe. Na kamwaka yo zana maboko, ozana makolo. Batangu so emotion moko ematakanga ya kokumisa Nzambe, ko sana banda kobeta ata bashiti kona kotombola Nzambe. Mwe mwana betango ezate ko sana beta maboko ko Yesu azwa lokumu. Me moyo ko beta maboko ana zo raisonner na ko beta maboko, moyo ko beta maboko ezate. Bien aimé, yo zo kanisa ete citation oyo zo kutana nango netika yango nde sukisi mokili yana batu ba souffrir koleka yo. Nga nasalela Nzambe na ba condition eza ya pasi. Tamusu yo pe mutuka ezali, tamusu yo mwa ba moyen ezali. Mengana natambolaka mingi na makolo, natambolaka mingi bazotindikangana bangomba, ezala na mbula na kondima kusalela Nzambe, ezala moyo eza makasi na kondima, ezala na liete na salela Nzambe. Metamusu yo mwa ba condition eza malamu. Pona nini ozosala fier na kusalela Nzambe? Pona nini ozosala fier?